perfectionné. Risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser? Risque comment? L'issue me commande perfectionné. Risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser? Risque comment? Ah, masula kobangola kamotema ye. Mosali na nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, Babolye, Ya Yesu, Ya Kanayo. Ipambolye. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Bonjour, bonsoir, Nabino Toubolanda Biso, partout vous êtes dans le monde. Vous avez des pays, Afrique, Europe, États-Unis, Asie. Partout vous êtes Biso à travers cette émission. Les acteurs de Kinshasa, la chaîne Nabino Mesana Rolanda et 3 Exact Production TV et Moté Nabino Nyos na abonné na biso nyonso oyo bosabona awa et puis merci na grande équipe au Totamboul na bango au Tozana bango awa et merci na ngamoko papa Sano Bakali Akuba le présentateur émission au Naza pour présenter émission au Liboso ya ba télé Nabino merci Nabino Toubotel la biso un grand merci pourquoi pas te ça merci na Nzambe oya bateli biso na mokolo lelo asali te ngai na télé maliboso ya
caméra pe liboso ya ba téléviseur na bino bino pe bo landa biso parce que zana bato belé lelo nzambe apesi bango makasi te bazotambola te mosusu azosenga nzambe apesa ye makasi atala ndenge ozotala me azwi grâce wana te biso pe tozwi grâce ya kotambola merci na nzambe acontinue toujours kobomba biso pe koprotege biso na bino bato bozotala biso na biso bato bozosalela bino mosala merci na bino tout merci partout na babone na biso tout merci na bino et bozotu na papa sano lelo boza wapi et merci awa toza na route bypass awa toza na route bypass justement toye na commune ya Lemba toza na route bypass précisément na commune ya Lemba quartier ciblé quartier Salongo toza na arrêt Libaya et non loin arrêt Libaya arrêt Abeti toza wana na katikati merci tozotambola na quelques avenues ya quartier Salongo commune de Lemba pas na Salongo tout bolanda bo découvrir ba venir na bino et mama pangu na bino awa na émission oyo merci beaucoup check au moins dit que non tu n'as rien à bêtir donc côté là toza na entrée arrêt Libaya et bino bayebi ya entrée arrêt Libaya yango oyo obotama koto oyo okoli koto oyo otangi koto oyo oza natif ya Lemba quartier Salongo lelo toza epa na bino et toye kolakisa bino baveni pe ba quartier na bino oyo botika kala bokenda libanda mboka oza na Afrique du Sud oza na France Paris Belgique on a Londres, on a Angleterre, on a Suisse, Allemagne, on a Canada, States, Texas, on a Texas, on a Miami, donc partout vous allez, et on a Belgique, Bruxelles, partout vous allez, vous allez en Abisso, et tu peux suivre nos mots de babonner en Abisso, et commenter, vous avez moi dans Lemba solo, moi dans quartier Salongo, commenter dans l'émission Oyo, bon se manifester parce que émission Oyo ezali yabino bo se manifester vraiment émission Oyo ezali yabino et bana Lemba bana quartier Salongo et place nyonso bozali bozolandela biso partout bozali et émission Oyo ezali yabino bo se manifester bo laksa biso na mokili bo laksa na mokili bo laksa na biso ke bana Lemba Salongo boza ebele ya trop. Voilà, merci, tu vas continuer et tu vas dans arrêt à Betty et aux alliés programmés na Nicolas to classe à Ganeme à Rotambola et tu vas tenir tu vas dans arrêt à Betty. Voilà, tu vas dans arrêt à Betty et place tu vas Tambola, tu vas Sabino. Voilà, c'est internet tu vas toujours la route bypass. Tu vas toujours la route bypass. Donc toujours tenir tout comme un arrêt et à Betty, j'espère qu'il y a un assez et toujours combat. Et merci Nabino tout pour la biso, merci Nabino tout bozola Nabino et nalela bino tellement trop et biso peut tolingara bino tellement trop parce que bino ne boza ba kolo émission oyo bino ne boza ba kolo inusa oyo parce que ceux qui bino qualité et ça la un peu difficile on a biso to sala toujours on sala oyo to me sana et voilà là je profite ya ko saluer ya biso ba to sala na bango awa et là je vois directement
papa Philippe Mungu depuis France moi na gal ya solo et la fois passée tu as relaxé au gal na yo au mona ki gal na yo papa Philippe Mungu au mona ki bumbu et bien sûr et au mona ki commentaire na yo et papa Philippe Mungu le lengo lo baki me to ko yakaka to ko zonga na bumbu wana to koma et quartier na yo oyo oyebisa ki biso. Merci bongo papa Philippe Mungu depuis France moi na gal atongo on te salue pourquoi pas na papa Paul Mafuta depuis Hollande notre papa Paul Mafuta depuis Hollande et papa Paul Mafuta bisope to lelayo tellement il y a trop et pourquoi pas na papa Freddy Kalidja papa Freddy Kalidja bisope to lelayo il y a mingi depuis Allemagne papa Freddy Kalidja depuis Allemagne bisope to lelayo il y a trop et voilà à toujours Katia Prince et toujours Katia Prince na biso parce que tout on est voilà toi toujours na route bypass awa et arrêt à Betty j'espère ya moyo voilà arrêt à Betty j'espère ya moyo père bonjour arrêt à Betty ya moyo arrêt à Betty ya moyo voilà et merci cher internaute et awa et bongo arrêt à Betty ya moyo tozomata et tozomata arrêt à Betty ya moyo voilà ce que boya toi toujours na route bypass ce que boya bisika to bataki na arrêt à Baya on continue oyo keiti rond-point ngaba à gauche na ngati OK rond-point ngaba et na droite na ngai et ozongi et boulevard ozongi Lemba, ok, Lemba super, Lemba terminus, voilà, merci beaucoup et pour continuer, thématique, voilà. Merci beaucoup na bino tout botala biso merci beaucoup na bino tout bolanda biso awa to bandi kokota ba avenue voilà tozui avenue na biso ali boso yango awa na le masalongo koyeba eza avenue nini et voilà et tozokoba et toyeba eza avenue nini et voilà merci tozokoba et merci na bino tout botala biso et merci na bino tout bozola na biso partout bozali merci na bino tout merci na papa Freddy Kalidja depuis Allemagne notre papa Freddy Kalidja et pourquoi pas na papa Philippe Bolakisa en France et namoni papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni notre papa Gervais Luboya et merci et na pesi maman nanga moko na Londres wana mère nanga moko na Londres wana et maman nanga na Londres wana na pesi bambote belé maman de moi vraiment et na sepela qui m'appelle na yo et ndeka le baki et on comprend que ça yo quoi vraiment depuis Londres la pesi bambote pesa pe papa bambote belé et tout ça toujours ensemble avec vous. Merci na ba conseil na yo, merci na appel na yo et ça la qui na bien et on est toujours ensemble et toujours continuer toujours ba travail na biso et donc toujours continuer toujours et awa toujours na toujours venir et ba combo venir fait déjà venir voilà et ma combo est venue et combo est venue et voilà.
Ingénieur. Ah, on a une avenue à sa route principale. Ma avenue est à côté. Ah, ok. Déjà. Voilà, merci beaucoup, cher internaute, merci. Bande côté Bozo Talabiso, on est ensemble et toujours bilingue, ambiance, vous allez rendre à la 3 Exa Production TV et toujours continuer et toujours bon awa na venu Léopard, ils ont route principale donc Bozo Mona va venir na wango na kati et bon awa et toujours bon na venu et aux avenues Tigre, voilà donc avenue Tigre et comme la première avenue Tigre toujours dans la direction et Léopard avenue Léopard toujours bon wana pas toujours marché donc on a lelo na commune ya Lemba quartier Salon bana Lemba bozawa bana Lemba manifestez-vous bana Lemba manifestez-vous et bana Lemba partout bozali bana Lemba en France bana Lemba États-Unis bana Lemba Canada et bana Lemba Miami bana Lemba partout et bozali et bon avenue Zèbre voilà au Tiro les avenue Tigre à la commune avenue Zèbre voilà donc avenue Zèbre tout le qui bana Zèbre voilà toujours continuer merci beaucoup la vie tout les autres à la biso et tout le labino tellement trop beau s'abonner beau partager beau liker et tout le labino tellement trop beau partager beau liker on est toujours ensemble commenter aussi commenter l'émission et yebisa biso zali mona Lemba ozotala biso tika na commentaire ozolanda biso depuis pays nini ozolanda biso depuis bisika wapi oyo ozwami ozotala émission oyo ya Lemba Salon. Vraiment, merci beaucoup. Merci Nabino tout au Botala Rabiso. Merci Nabino tout au Bolanda Kabiso partout. Bozali dans le monde. Nana Remix Rabino Kaka. Nana Pesa Rabino Raba. Merci parce que sans Bino et Bisopé, Tokozala, ma force était sans Bino, Bisopé, Tokozala, sans TP, force était. Donc force Nabino, il y a Kotala, il y a commenter, il y a aimer, il y a partager, il y a benga, il y a mon message biso et motiver biso na musala oyo tozali ko sala voilà vraiment merci et te pesi merci na maman chérie Moulanga et maman na biso oyo azotala biso te pesi ba mote ebele ya trop donc on est ensemble et lolo na ko sabino bandeko na bino batu bozo benga na bino batu bozo tuna mituna 3 Exa Production TV dans la rappel la partie il y a promotion dans la rappel la partie oyo zalaka spécial donc ozana concession na yo ozana posa te filmer concession na yo obengi biso ozana posa ba filmer concession na yo concession na yo tozana posa ba filmer pe lupangu na yo chantier na yo moko otongaka awa na Kisasa otindaka ba mbongo na famille to pene ingénieur o batongaka eza na chantier to lupangu na yo o eza na Kisasa awa ozana posa besoin omona lupangu na yo benga biso tokokende tokofilmer okomona pe lupangu na yo to chantier na yo oyo ozo tonga voilà biso tozawana pona kolakisa nyonso donc soko bengi biso besoin oyo yo ozana ngo mutuya et besoin mutuya oyo ezali ozana posa ba filmer concession na yo moko boye au moins la concession na yo monene na nyonso o découvrir biloko za na kati oyo tika obengi biso tokokende tokofilmer tolakisi yo concession na yo tozana lopango na yo tonga eza chantier to lopango na bino moko ya famille to lopango na yo tonga kotindaka bamongo wana posa po mona o vérifier makambo balobaka na oyo kaka eza yango to yango te donc biso tozawana et tozawana pona
kolakisa bino. Et toza on appelle lisusu oza na Flat Hotel na yo, oza na posa basala publicité ya Flat Hotel na yo, balobela Flat Hotel na yo et benga biso nous sommes là et ba contact na biso za wana benga biso okomona ke toko yamba yo toko solo toko filmer Flat Hotel na yo ce qui peut olingi okoma sponsor na biso okoma partenaire na biso toza wana pe toko solo la kaka toko yokana ndenge kaka bana mboka toujours et to solo et ce qui peut ozana produit na yo moko osalaka ozana bakisi na yo moko osalaka et traitaka bato wana produit wana eloko moko olingi eyebana benga biso et toko solola vraiment comme il fait. Donc nous sommes là pour eloko nyonso oyo ozana ngo bezo balakisa eloko nyonso lingi ko la promotion biso toza wana et puis toko salela ngo promotion comme il faut okomona ngo na chaîne na biso 3 Exa Production TV ozape na matanga na yo olingi ete ba diffuser matanga na yo matanga na yo ozape na matanga olingi 3 Exa Production et filmer matanga na yo omona matanga ba obsèque tout ndenge ekolekela benga biso toza wana ko hésiter te. Donc na bandeli yo mutwa oza otongaka ndako koto wana posa omona ndako na ndenge etonga benga biso tokende filmer place to ezali tokende filmer solola et oza na Flat Hotel no basela ngo publicité basela ngo marketing to lingomona Flat Hotel na yo benga biso et biso tokolakisa yo yango oza pe na produit na yo et benga biso et tokolakisa yo et produit na yo okomona ngo ekokoma na publicité. Donc biso toza wana na nyonso oyo lingi tokolakisa yo awa na 3 Exa Production TV. Donc il y a besoin où est la visible. Il la visible awa na 3 Exa Production TV benga biso et toko kende toko koma sur le terrain sur le champ to filmer et puis au moni yango pe na chaîne na 3 Exa Production TV. Akombo ya baba la bala zo ya boye. Neto ya sibo na zepo. Matiko. Susana. Merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, et merci partout où vous êtes. Banalemba, manifestez-vous. Et à avenue Loubi et quartier Salongo, commune de Lemba. Voilà, donc à toi, avenue Loubi. Donc, Bana Loubi, au Botama na Loubi, au Kola na Loubi, au Banaï Koya na Loubi, et na belle famille na Yosa na Loubi, à avenue Loubi na Salongo, et ba camarade na yo. Pour vous avez la famille à la Loubi, donc avenue Loubi, Yangoyo et la quartier Salongo et Bisso TV Radio T, to la kisaka nyonso sauf rien, Bisso a to la kisaka toujours nyonso pi en détail, donc tambolaka et du jour au jour à pied et pour vous montrer ma parcelle Nabino, ma quartier Nabino et puis ma commune Nabino. À toi na Loubi et avenue Loubi, à tout comme complexe scolaire bon départ. Complexe scolaire bon départ. Donc à toi na complexe scolaire
bon départ. Ça, moi, awa, moi, complexe scolaire, bon départ. Bon départ, complexe scolaire, venu Loubi. Merci beaucoup, Bana Loubi. Merci beaucoup, Bana Loubi. Bon, Tokota qui a venu Loubi. Awa, tous en a venu Loubi. Et toujours à venir Loubi. Et toujours continuer, toujours et na Loubi. Donc merci Bino Toubo Talabiso, merci Nabino Toubo Landabiso, partout vous êtes et tout le labini à tout. Oh mais voilà, donc comme on a pancarte et tout le monde ezali avenue Zèbre. Donc Batibiso avenue Zèbre. Éviter et venir en nous et na Katsibe tout le monde Loubi et awa tout le monde avenue Zèbre. Merci Nabino Toubo Landabiso, Landabiso. Et bana Zèbre, bana Loubi et vraiment bino tout bon monde mapa on a bino bomoni et ba personne bino bomona venu na bino merci na bino tout et puis toujours mini toujours continuer toujours merci na bino tout oyo bozota la biso et toujours bongo na avenir Léopard et toujours bongo on a avenir Léopard voilà à l'avenir Léopard et toujours et tout Kokota va venir, première avenue de côté de l'avenue Loubi Zèbre. Donc, Tanyango Bongo, on a moni, la pancarte, on a moni avenue Zèbre. Mais la carte, on a moni avenue Loubi. On sait, te éviter ce qui, pourquoi. Voilà, merci. Et on continue toujours. Et tout ce qui est venu le pas, et awa, et te continue l'avenue Oyo et Landi. Donc, l'avenue Landi, awa, tout le monde est avenue Tigre. Voilà, avenue Tigre. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Balandino, Talabiso. Merci, Nabino, tout partout vous êtes dans le monde. Et Bozo Talabiso, Balandino, Obolingarabiso, Bolingara émission, Obolingara Papa Sano, Bakalagakuba, présentateur et émission Nabino, Obolingaka et Biso tout à travers cette émission. Et tout toujours ma moté. Et merci à trop. Vous commentez partout les hôtels la émission, vous partagez, vous likez, vous commentez. Biso toujours travailler. Merci. Awa, nous avons venu Tigre. Awa, tu connais le bosso, il y a cabine, il y a courant, il y a quartier Salongo. Awa, on a Tigre, on a venu Tigre. Donc, tu connais Awa, et toujours Mata. Et merci. Na bana Salongo, Nyoso, Mazota la Bisso, partout vous allez, bana Salongo, pour le labini, tu mets trop, et tu mets trop, yango le lotoye, et pas nabino, pour te l'axabino, Salongo, Lemba. Donc, commune à Lema. Donc, tous à la commune à Lema, quartier Salongo, avenue Tigre. Donc, voilà. Merci Nabino Toubo Talabiso, merci Nabino tout, Oyo Landabiso, partout. Et besoin la Belgique, besoin la Allemagne, besoin la France, besoin la Miami, besoin la Bruxelles, besoin la Paris. Tu peux se moté et bien manifestez-vous et bah chérie on est qui toko bien bah maman on va solar bien au balatara bien bah la poto ya solo bah le benga biso manifestez-vous aux amours la lemba c'est manifester bah tonton on a bien au balatara bien bah papa on va solar bien benga biso aux amours la lemba c'est manifester aux amours la salongo c'est manifester voilà que si bah la lemba nyonso bana ya elemba nyonso ozali banda mboka ozala na mwana lemba super ozala mwana lemba terminus ozala mwana ya lemba ya salongo et ba lemba nyonso ba quartier nyonso et bana lemba nyonso lokwa tozala commune ya lemba topesi bana lemba nyonso bonjour mote na bino et bipa nyonso bozwami bozwa na biso ezali kaka mote ya bana lemba et à travers cette émission lokwa tozala mabele ya lemba de topesi bana lemba nyonso ba mbote ya ebele donc tout ça bongo na veni Tigre quartier Salongo na commune de Lemba omoni le pango na bino omoni et baba ami na bino et ex na yo belle famille na yo et omoni et place moko bande ko yaka na Lemba avant voyager et
vraiment au Moniango, Salabis aussi, et on est ensemble, et voilà, toujours continuer toujours avec vous, et toujours continuer toujours. Voilà. Voilà. Merci. Et là, tout à l'heure, et complexe scolaire Saint-Daniel. Voilà, Saint-Daniel. Voilà. Merci. Merci toujours, continuez toujours. M'avenir Tigre. Aïe. Voilà, toujours l'avenir Tigre. Donc merci, Bota la biso, merci, Bolanda biso, Bino Bolanda biso des prix États-Unis d'Amérique. Bana lemba to possible bambote, Bino Baté Bozolanda biso des prix Belgique, Bruxelles, to possible bambote belé, et Bino te Baté Bozolanda biso depuis Canada. Depuis Bambote Belé, Bozolanda biso depuis France, depuis Bambote Belé, Afrique du Sud, depuis Bambote Belé, Bino Baté Bozolanda biso en Afrique, Ozana Angola, Ozana Brazzaville, Congo Brazzaville, et depuis Bambote Belé, Ozana Bénin, Ozana Sénégal, Ozana Brésil, Bana Brésil, depuis Bambote Belé, Ozana na Ouganda. Dans la Cameroun, Côte d'Ivoire, et pourquoi pas te saluer et tous les Congolais, je dis bien tous les Congolais, Baza Libanda ya Moka, tous les Congolais, la Pessibino, Moté Amini, Congolais Nyonso, Oboza Libanda ya Moka, pourquoi pas diaspora congolais, te Pessibino, Moté, trop diaspora congolais, une grande salutation à vous et te l'abîme diaspora congolais. Voilà, tout à l'heure, centre de santé, la bienveillance, voilà, la bienveillance, voilà, merci, et toujours Kuba, et on a ma pancarte, on a ma mystique, et on a pancarte, tout le monde est venu Tigre, mais la 4 va venir, ils sont venus Mulumba. Donc, il est venu Mulumba. Mais la panneau, tout le monde est venu Tigre. Donc, on sait éviter, il se peut toujours continuer, toujours Koba. Voilà. Toujours Koba, toujours pour l'axabino, l'embanabino. Merci, Nabasio Kitoko, Baotala, Biso, Maman Kitoko, Baolanda Ngai, et Napesim Bambote. Merci, Nabatonto, bien, Kino, Papa, Wana, bien, Kitoko, Napesim Bambote, et Belé. Et merci, Nabino Tibotala Rabiso. Merci, et Naselele Nzembela, Konfumotima, Mbakolo, Gardinibin, et na place Ambara, Moninga Jidikael, Pungu, J3 de Bruxelles. Et pourquoi pas, na bâtiment sur que et voilà, et toujours continuer toujours et toujours combat toujours et na émission biso et à votre côté 3e avenue, voilà, de côté 3e avenue toujours na Lema Salongo, voilà, merci et toujours combat vous abonnez na Lema Salongo toujours de côté 3e avenue. Donc merci na bino nyonso ba oyo pe boza ko s'associer na biso bozo ke la biso mawa lolenge to tambola ka ba makolo lolenge to tambola ka vraiment ba makolo et ba distance amulai pona ko lakisa bino
ba commune kolakisa bino ba venir kolakisa bino Kinshasa na bino kolakisa bino République démocratique du Congo lolenge nini ba etani komeli et ya malamu to ya mabe et bino bokenda ça fait des années oyo botika biso na biso to porte garant ya kolakisa bino et babisika oyo botika kolakisa bino Congo na bino oyo botika. Vraiment, merci beaucoup. Nabino tout au besoin que la biso souci, au peu besoin aider biso financièrement et besoin soutenir biso financièrement. Oh, nzambazo toucher mité manabango. Vraiment, Mario peut mutozo la nangai, na sengi na nzambalola a toucher mité manayo pour na ko soutenir misala oyo, ko soutenir, ko financer et biso et ko sala biso bien makasi nzambepe, pa ko pambola yo. Makasi balobi lipamboli eyaka na banzela nyonso parce que to yibité et to za bakuluna te to botoli bato biloko te et mais tozo sala mosala na biso donc voilà ils ont mérité ba félicitations. Toujours mérité makambo ebele parce que toujours sala musala oyo ozo la kisala mokili oyo ba congolais ebele bazo bénéficier nango à travers notre émission. Voilà, merci à Binitou bozo la biso et au moni avenir na bino au moni lupango na bino au sali biso si et awa avenir oyo nanu yebanité et na kopé Sabino voilà et na moni ezali avenir Sokweba voilà Sokweba les avenirs Sokweba voilà donc merci Sabino Tubola na biso avenir Sokweba donc wana oyo na moni na pancarte donc merci na bino tout la biso et toujours bongo tozaka ka awa na commune ya Lemba quartier Salongo epai tozotambola omoni avenir ya bino omoni lupango na bino tikela biso na commentaire benga biso aimer commenter partager voilà oyo avenir de Suki voilà mais tozokoba et jusqu'à la fin pour que découvrir amour et qui tire wapi. Merci Nabino Toubota la biso, tout ça toujours à la Lemba quartier Salongo et bon moi le lengue tout tambola, tout mesana ko tambola 10 jours au jour, l'émission nyoso tout la Xarabino, tout tambola toujours à pied pour vous montrer bah venir en détail na ba parcelle Nabino en détail. Donc nous continuons, continuer toujours à la quartier Salongo, commune de Lemba et toujours réaliser émission na biso il y a lelo vraiment ba kola venir oyo comme la biso pe na commentaire et à tout le monde à venir ngo esuki to esukite à tout le monde petit tunnel voilà tunnel les alliés à mouké obima j'espère ti kuna donc voilà à besoin mon cher internaute besoin mon ndenge et to komi awa et awa to mon ndako moko ya monene et kangi avenue il to kota boye et tunnel voilà le pas on nde yango kangi et tunnel yango et voilà et voilà comme évident. Voilà. Voilà. Mon tunnel, petit avenir en haut pour aimer ma biso et ti ma avenir. Pas moi ça va venir. Pardon? Guépa. Ok. Voilà. Et ça va venir Guépa. Avenir Guépa. Donc merci. Une tout bâti voilà début sonnerie qui va vraiment aller dans la case salon on va comprendre qu'il déjà venu avant que tout le bas. Et maintenant tout nous allons venir Guépa. Voilà, ils allaient venir Guépa. Donc ban avenir Guépa
partout bolanda biso na avenue Guépa awa obotama na avenue Guépa okolo na avenue Guépa hein oza natif ya quartier Salongo avenue Guépa omoni lupango na bino omoni lupango en famille omoni pa banoko pa batata mwasi ba mama leki omoni na belle parcelle belle famille na yo donc donc c'est ça avenue Guépa donc Guépa donc merci et to comme la souka ya avenue Guépa et bongo et to bini awa et na avenue et direction na bango ya Léopard awa to comme la souka ya avenue Guépa merci na bino batutu botala ki biso awa na avenue Guépa bana Guépard nyonso et avenue Guépard to suki awa merci omoni pa na bino commenter omoni pa na bino tika commentaire omoni pa omoni oyebi otikeli biso commentaire et toujours continuer toujours merci na bino tout bozotala biso merci et na ba fanatique nyonso babone nyonso oyo botalaka biso topesi bino merci totombeli bino merci à trop on est toujours ensemble et biso po tozo continuer toujours awa toza na lemba quartier Salongo et bipai toujours tourner lelo bana lemba boza derrière ko sepela parce que bozomona ba venir na bino bozomona ba quartier na bino bana lemba boza ko sepela makasi bo manifester na ba commentaire bon manifester na ba commentaire bon manifester na ba commentaire et bon manifester na ba commentaire bana lemba bana quartier Salongo voilà tout le monde est là venu Loupin voilà Loup donc avenue Loup voilà avenue Loup donc merci et tozokoba et to coach avenue Loup et merci na bino tout bato bola na biso merci na bandeko nyonso botala biso partout bozali bandeko boza na Asie bandeko boza na Brésil bandeko boza na ba Bénin boza na ba Cameroun boza wapi et pourquoi pas na ba Congolais nyonso partout bozali awa tomoni école à Noirite voilà tous les bosso il y a école à Noirite donc école à Noirite donc voilà merci au monde pas na bino au monde pas na bino benga biso commenter et mission ezali pour na bino et tout ça rencontre pour na bino au monde pas na bino au monde pas na bino et benga biso et voilà et toujours continuer toujours et toujours koba on a ko la Kisabino quartier Salongo et la commune ya Lemba toujours mona toujours Sabino va venir en détail voilà toujours koba toujours et toujours koba merci Nabino batutu bo talabiso merci Nabino batutu bozo la nabiso partout bozali et ngai na les labino tellement trop benga biso commenter aimer partager liker et on est là on est ensemble et na lancer les sous appel na ba nyonso baza na bosenga ya chaîne na biso oyo et to sengi bino bo benga bo commenter to zawana donc bo benga bo commenter to zawana bo senga nyonso oza nango na kata chaîne oyo et benga biso et to zawana to ko sole belé pe bazo benga to zo yanola bango déjà belé pe bazo benga oui tozo yanola bango déjà et na ba bosenga na bango tozo yanola bango na ba bosenga na bango oui bazo senga biso tozo yanola bango vraiment merci et tozo koba mais awa tomoni avenue comme si Esuki voilà awa avenue Esuki on a venu loki et soukaki mais tout le monde quand même couloir awa couloir ezate et soukime ya kosuka awa bisika ko lekelezate couloir ezate et soukime ya kosuka donc voilà chers internautes awa venu et souki nzela ezalité et la venu Loup donc nzela ezalité nzela esuki donc bana venu oyo boyebi aveni oyo et bana quartier Salongo boyebi aveni Loup oyo benga biso commenter
là, quoi, c'est. Ah. sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goût à la ciment. Après, si Atika, la place Magadam. Place Magadam non, bah, vous souhaitez le vaccin, création, allez à côté. Voilà, tout le monde est Souki, avenue Loup, Souki, et Tokoti, et avenue Oyo, et la NEP avenue Loup, à tout le monde est Fakoché. Voilà, tout le monde est venu Fakoché. Et merci beaucoup, Nabino Tubatbo Talabiso, merci beaucoup, Nabino Batutubo Landabiso, Banalemba, Banakakche Salongo, et tout le Labino Telmetro. Donc, si vous avez un beau tébélé, vous avez tout le Talabiso, vous avez tout le Bozo, Lala, Bisso, et partout vous allez. Partout vous Talabiso, tika commentaire, aimez, partagez, partout vous Talabiso, vous en la 4 à Londres, hein? Bon la 4 à Londres, on a depuis si nous avons tout à la 4 à Londres, la moni maman la 4 à Londres, on a dit papa ça non, autant comme on a été. Oui, merci maman la pesa papa mbote et on est ensemble bana nzambe ya solo oyo nzambe et a touché mitema na bango pona ko luka ngai papa sano bakala dia kuba merci na bino batutu pe bota la biso wana posa na ngai olingi osolo na ngai benga biso kaka numéro za wana et droite benga biso kaka na numéro ezali wana. Et puis ce qu'on a pour ça, à fermer. Donc bengi et bako passer là, voilà pour ça ngai, ce qu'on lui kingai okozwa ngai. Mais et le konyo solingi balo bila benga biso numéro na biso ezali ya mwana. Ah peu fermé. Voilà. Un peu fermé, donc va venir tout et ça toujours fermé. Donc merci chers internautes et Banalemba quartier Salongo, vous avez toujours va venir mon sous ces amelai, va venir mon sous ces nambu donc tous autant la carte pour nous relaxer. Quand on nambu on to bano suka to na basuka to la sarabine. Comment venir? Fakoché. Ok, boy. Voilà. Merci au pas venu et Souki
et avenue Facoché et à toi Facoché. Toi Facoché à cabine courant na bango. Avenue Facoché. Et ça Facoché. Donc bana nyonso avenue Facoché. Avenue na bino yango omoni pa na bino otikeli biso na commentaire omoni lupango yebi belle famille na yo otikeli biso yango na commentaire avenue yango esuki nango biso pe tobimi na biso biso pe tobimi tozokoba merci na bino batutu bozolanda biso et merci na bino batutu botalaka biso babone na biso et bafidèle na biso et ya biso ya libota oyo borataka bémission na biso te vraiment bokomantaka botiaka bacommentaire ya malamu ya encouragement et kosala biso bien makasi koleka donc ya tozongi et na avenue Facoché et suki nango avenue Facoché et suki nango tozongi et na direction ya Léopard voilà tozokoba et keto zolabino avenue oyo et landi voilà elandi donc arrêt abeti yango oyo tomatelaki tokotelaki voilà arrêt abeti yango et tomiki arrêt abeti et tokomi siko kokende voilà tozo continuer bana lemba bana quartier Salongo on est ensemble avec vous et tozana mabele na bino manifestez-vous bona biso commentaire wawa nous sommes là pour vous et tozana ona bino bana lemba bana Salongo bana quartier Salongo et on est ensemble et tozana bino quel maître et bana lemba quartier Salongo et pesi bino ba moté partout les joamis et Bozo Tala Biso vraiment et Toza et Longo na Bino vraiment Toza et Longo na Bino merci na Bino tout beau Tala Biso merci na Bino nyonso Bozo Landa Biso place nyonso Bozali Bozwami na mboka nyonso capitale nyonso pays nyonso Bozwami Bozo Tala Biso on est ensemble et tout le labino de le mettre et voilà et merci et toujours koba et oyo et toujours pesa bino pe combat venu oyo et awana moni bazama na ba culture mingi te ya ko tia ba plaque ya ba kombo to ko ba kombo bosa ba parcelle culture wana vraiment la moni les alités. Madame bonjour. Bonjour, où avenue? Pardon? Léopard. Ok. Voilà. Merci. Et donc, nous aurons toujours le mot avenue Léopard. Voilà. Donc, avenue Léopard, oui, Bandikouna, Yango Kaka, et Yebo avenue Léopard. Nous avons toujours en avenue Léopard, aux amours en avenue Léopard, au Vanda en avenue Léopard, et au Kola en avenue Léopard. Au Kenya, au Bima, Libana, Moka, place union Sozali, aux Olanda Bisso, et qu'on manquait, que la Bisso commentaire, qu'on manquait, qu'on aimait, qu'on manquait, qu'on partageait, vraiment, au monde nous pas on a bino, au monde a venu Nabino, Benga Bisso, aimer, commenter, nous sommes là pour vous, toujours tambola, toujours à pied, depuis tout contacter quartier Salongo, bon monde toujours tambola, biso tambola, toujours promenade, naba promenade, kotambola, pour que bino, bon mona, quartier Salongo, commune de Lemba en détail, et awa, nous avons l'avenue Léopard. Voilà, venez Léopard et Tozokoba. Merci, Nabino Sobotala Rabiso. Merci, l'équipe technique, Tozotambola Nabango, to Messala Kotambola Nabango, vraiment, et te Pessibino Bambo Tebele, et Nangamo Kope, Liboso à caméra Nabino, présentateur et émission Nabino, Oya Tambola toujours, Pona, Kolakisabino, ni pas nyonso, et Kope Sabino, commentaire Malamu, et Kope Sabino, détail. Et nous avons toujours
ma commentaire et ça là bien, tu sais bien parler et vraiment tu parles bien et vraiment et ça là bien ma casse. Et ça a toujours encouragement et ma place oh non, on dit pas comme ça, on dit ceci. Voilà. Et ça que au baxi le sous maïle non ko finga non que mutu aza génie na mokini azalité et tout azana erreur et salamaka partout donc place moko monine de gonayo et loko wana babenga ngo bongo te ya benga ngo bongo tu es là et tu peux me dire même néo basala on a commentaire mais pollement et puis na ba respect nyonso et puis ezomona ke azana be tension ya critique ya mabete mazana be tension kaka ya ko claircir et ndeko na ye vraiment merci beaucoup na bino nyonso vos commentaires, il y a Bloleng, il y a Bongo, il y a Malamu et Salaka. Toujours bien, non que vous vendez film à Bisso, non que vous vendez critiquer Bisso d'une manière moko, il y a ma bé, vraiment, dans mon salon, toujours ça là, mon salon passé, autant mon a ma coloboye, ma longue trajet, ma longue distance pour que yo otala et yo tali à la fin, au fin du Bisso à la fin, au critiquer Bisso dans ma jar moko boy, mon frère, ndeko nanga mobali, ndeko moi si, zala pata na souci à Baniga. Baniga ta tamboli, la personne que ça va en félicitations. Yo le bino n'importe quoi. Voilà donc biso peut te betarango toujours kara et toujours aka ya malam, ya mabe toujours raté. Donc voilà, merci et toujours awa, toza bongo na venu Léopard, avenue Léopard et yé comme biso na arrêt Libaya. Voilà, merci beaucoup chers internautes, merci beaucoup Nabande Konyoso, Oyobazota Biso, parti Bozolanda Biso, Awatoye Bongo, na Arrêt Libaya et Nougoyebi et Bana Arrêt Libaya et Arrêt Libaya Yarwana et na route Bypassi et voilà. Et toujours continuer, la route Bypass, voilà, toujours continuer et voilà. Et voilà, et awa, toujours combat, et au monde, tout ce léopard, tout bini, awa. Sano. Merci Nabino tout Bota la Bisso. Merci Nabino tout Bozolanda Bisso Boza partout dans le monde. Et une possibilité à tous les Congolais, à tous, je dis bien à tous les Congolais, partout vous êtes dans le monde, à tous les Congolais, na Pesibinope, Bambote, Ebele, Iya Mingi, ba Congolais nyonso. Boza a la République démocratique du Congo, dans 26 provinces et République démocratique du Congo, dans Pesibino Bambote, ba Congolais boza na ba Congo, ba Congolais boza na Kananga, Mbujimai, ba Congolais boza na Lubumbashi, ba Congolais boza na Kolwezi. Voilà, merci et bomoni bisika to bandela ki awa na Red Baya, route bypass yangwana, bomo na route bypass yangwana et voilà de tout. Kota ki boto na Rebeti de to koti et yoko bimisa so tisu awa na route bypass na Red Baya et ndesiko tozo koba voilà donc au nyonso les allées à venir et quartier Salomé et voilà toujours continuer moi ça va venir ok voilà voilà merci beaucoup et tozo koba et puis toujours continuer toujours et voilà merci Nabino Batutu Bota la Bisso merci beaucoup Nabino Batutu Oyebo la Bisso et on est ensemble et avec vous et de la Bisso tellement trop et Bisso peut de la Bisso tellement trop et voilà et toujours continuer voilà to kitaki kaka poto la Sabino il pas y voir que to bamela ki et to bami sur tomata to continuer sous to va venir aux autres sur le bosso et to maman bonjour. Où est Fénini? Léopard. Ok. Merci. Donc, ils ont toujours
avenue Léopard. Donc Léopard est là, parmi ma grande avenue, il y a quartier Salongo. Donc avenue Léopard. Donc ça toujours avenue Léopard et il y a un autre Zokoba. Toujours continuer, toujours tourner. Avenue Léopard. Merci, un grand merci. La Binotou, Bota, la Bisso partout. Vous êtes dans le monde. Un grand merci à ma fidèle, la Bisso, à ma fan, la Bisso. Oyo, ba Talaka Bisso, Oyo, ba Linga Bisso. Et on est toujours ensemble avec vous. Et merci. Et nous continuons. Et voilà. Ah, déjà, on sent boulangerie. On va aller boulangerie. Oh, Saril. Voilà. Saril et Congo Pain. Voilà. Boulangerie Congo Pain. On va aller boulangerie Congo Pain. Dans Salongo. Yango boulangerie Congo Pain. Et on y a boulangerie Congo Pain. Yango dans quartier Salongo. Dans le bas. Voilà. Merci beaucoup. Et toujours continuer. Merci beaucoup. Et toujours Koba. Et on est toujours ensemble. À toi, toujours dans l'avenue Léopard. L'avenue Léopard. Et voilà. Et voilà. Aralrois, Cité Verte. Voilà. Toujours. Et petit avenue Léopard. Petit. Bonjour. Où avenue? Vous évitez. Oh. Voilà. Toujours arabe avenue Léopard, on n'allait pas. Mais tout là. Et j'espère que vous comprendre. Et bana salon vous comprendre. Mais tout limité, on peut baser un natif à salon, on peut éviter. Il quand même. Découverte et d'Arabiso, ma bisita est belée, et d'Arabiso, dans ma place est belée. Donc voilà. Et nous continuons comme on a soupe. Bon, pour Kozonga, voilà. Toujours qu'on va toujours. Je vais venir de part. Venir de part, on est en moni. Salon au Mobimba. Voilà. Donc, toujours Koba. Et merci. Et bonjour, maman. Pas venir. Au quartier Léopard. Ah, on va venir à côté ça. Tellement ma tata. Et ils ont tellement ma tata va venir à côté. Ils ont 1000 lignes. Donc, 1000 lignes. Ah ouais. Et nous sommes sur le terrain. Voilà. On a fait du terrain dans le quartier Salongo. On a fait du terrain. Donc, terrain, il y a basket. Le terrain basket, terrain balle. Et on a fait du awa. Et dans le quartier Salongo. On a fait du côté. Et dans le Salongo, dans le Lemba Salongo, on est ensemble et avec vous. Et tout le labino, tout le maître, Bishop Tozokoba, on a Kolaksabino, toujours Moussala, Kolaksabino, Lemba, quartier Salongo. Et voilà, merci beaucoup. Et toujours Baluka. Et toujours Baluka, toujours. Et Oekei, Tinel. Et Menu Bissoti, na route bypass. Donc terrain, au Betabalawa, au Ebi terrain, au Kola, on a terrain, vous êtes quelque part, côté, et tout est sûr, Bambote, il y a Mini. Voilà, merci beaucoup. Banalemba Salongo, et le labyrinthe, Banalemba Salongo, et toujours Koba, on a Kolaksadino, toujours Lemba Salongo. Voilà. Kobi, tout ça, les tours, il y a terrain, et tout ça, les tours, il y a terrain, et toujours Koba, toujours. Et merci la binotu bota la biso oyebi awa oyebi place oyo obeta balawa et tika la biso commentaire et aimer partager et on est ensemble et avec vous. Merci la binotu bozola na biso partout bozali ozamwa na lemba benga biso commenter et la kisa biso lemba vraiment ko sala biso bien makasi. Voilà et merci. Toujours Koba et on a tout petit terrain et tout petit terrain et toujours Koba. Merci
Merci Nabini Batiti Botala Biso. Merci Nabini Batiti Botala Biso. Moi, ça va venir. Voilà. Merci. Et avec Nabiso, Nabiso, Biso, vous allez venir au Capi. Voilà, le salon est très propre. Et vraiment, tout le monde est venu calme et douce, très propre. Et Biso, vous allez venir au Capi. Vraiment, awa, moi, quand je vais venir, je vais moi passer. Donc, tout le monde a un numéro, mais comment venir, et ça moi passer. Donc, ce qui est toujours Koba, toujours l'accès banale ba déjà tongo ya solo bazo yeba déjà bisika to comme mais ba oyo baza banale bato so ba mona quand même ba kanga ta ba venir donc bazo kanga ba direction et je sala bango que bien makasi donc autre baka les amis émission découverte donc les émission il y a découverte pour nous sont à découvrir voilà ah tout monde sikoyo pancarte oyo mais et là qui c'est vraiment ma langue donc voilà pancarte oyo et la xibiso donc route au Capi en et Keibo oyo et route girafe donc tomate girafe Si on a besoin de biso, mais il faut lancer des messages, on a besoin de faire la promotion, tout l'accès au Pangayo, tout l'accès au flat hotel, tout ça la publicité, il y a flat hotel nayo, on a besoin, voilà. Donc avenue Panthère, voilà. Dans l'avenue Panthère, donc avenue tout ça qui na Sewana, donc avenue tout ça qui na Sewana, dans na terrain, mais tout ça qui va venir tout ça qui a les avenues Panthère. Merci et vous êtes là très nombreux. On a un poste téléviseur pour nous la biso et pour nous landa biso na chaîne na bino bomesana pour landa 3exa Production TV oyo memela bino émission ya kitoko émission découverte les acteurs de Kinshasa et donc yango bomoni et toujours continuer à toujours bongo et toujours dans quartier Salongo commune de Lemba donc bon toujours l'accès va venir bien sûr va venir à côté et ça moins très compliqué et mais quand même toujours maîtrisant malembe voilà et toujours koba à tout côté zélo donc à makadam ezate à zélo na zélo bishop toujours koba toujours niata donc ba ketchezo sila seko sila oh là on est ensemble Moussala Tondima, Moussala Topona et Moussala se sacrifia pour que les Congolais ne soient pas les Banamboka, Botala Kabiso, Bolanda Kabiso, la idéologie Oyo, et tout ça là Oyo, il y a qu'on découvre qu'à venir dans Bino quartier et vraiment on est ensemble avec vous. Merci à Congolais, nous sommes dans la diaspora congolais et je profite de lancer un message que la la diaspora congolais nous sommes dans la parce que et vous êtes là et bino batubosuna kabiso bino batubo soutien kabiso bino batubo valeur ya misala ya media oyo boyebi valeur ya souffrance to tambolaka oyo na ba moi heureusement tokoti pene langa moi ekei tokoti langa toujours subi ba malili na poussière makambo toboyaki lobi
nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekoni autorise masula kobangolaka motema ye. Merci na papa Filimbungu, notre papa, papa Sano Bakaladi Akuba Yeyo, papa Filimbungu, et mwana gala tongo, monsieur Bambote, et papa Gervais Luboya, papa Gervais Luboya, depuis Royaume-Uni, papa Gervais Luboya, depuis Royaume-Uni, papa Sano, Atombelio Bambote Belé, et pourquoi pas na papa Freddy Kalidja depuis Allemagne, la Pesio Lususu Bambote et Belé, papa Paul Mafuta aussi, et na Monio depuis Hollande, la Pesio Bambote Belé, papa Paul Mafuta, et pourquoi pas na papa Feli Bolakissa, papa Feli Bolakissa depuis France, la Pesio Bambote Belé, na bino tout peu bota la biso na baoyo bolingaka tete bwa kabino na baoyo bolingaka tete tanga lokola mama nanga na Londres wana mère nanga na Londres musana nzamba solo mère nanga na Londres et na pesio mbote trop et voilà toujours continuer et voilà toujours tambola toujours continuer toujours on l'axa bino voilà besoin Nous tambola awa et na ko rappeler bino tozo tambola bongo na Lemba et commune ya Lemba na quartier Salongo toza bongo na commune ya Lemba na quartier Salongo bipai tozo tambola commune de Lemba quartier Salongo. Merci et on est ensemble avec vous partout boza bolanda biso partout boza botala biso et natikeli bino un moment et bolanda et bongo na kozonga et pour na commentaire. Merci. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo Salongo tokuti bango na problème ya kokoma ba kombo ya venu kaka ba numéro ya pamba tozomona kaka ba numéro ya pamba ba venu tu bozo kota soki botuni te boyeba koma venu tomoni bana problème ya kokoma ba kombo ya venu liboso ya mapango na bango ya ba portail na bango tozomona kaka ba numéro kaka tozomona kaka ba numéro na bino bato boyebi yango ba natif c'est bon bongo na bao ba ebité la problème ya kokoma bakombo na baveni problème bana ngoya makasi ya kokoma bakombo ya baveni liboso na portail na bango donc bana Lemba bozo comprendre bana quartier Salongo bozo comprendre donc awa soki botuni te bokoyeba te donc l'essentiel ezaki bozomona omoni lupango na bino omoni aveni na bino tikala biso na commentaire et ekosala biso tellement bien makasi donc awa bakombo eza te na liboso ya baparcelle na bango donc voilà bakombo eza te donc bana problème na salon ya kokoma bakombo ya veni tu vois donc kaka ba numéro tozomona kaka ba numéro bakombo eza te toyi toza liboso ya complexe scolaire Monseigneur Tarsis Chibangu donc
éternité. Voilà. Donc, merci. Donc, bienvenue. Et bienvenue pour botter la biso baba kola venue. Si la biso peut en commenter, ils ont venu tel, ils ont venu tel, ils ont venu tel. Ce que vous avez vraiment mon quartier Salongo. Au yebisi biso pe, aux Hollandais mission la biso depuis WAP. Donc, awa, tu as un problème, il y a un combo, il y a un venu. Donc, basaka ba numéro kakapamba. Basaka ba numéro ya ba portail. Ba numéro, voilà. On a mon ba commis, avenue. Comment? Panthère. Panthère, à Panthère, voilà. Vous allez venir Panthère. Ah, où tout le monde a une pancarte. Voilà, avenue Panthère. Donc, ben, avenue Panthère. Et partout, vous avez la biso. Et tu peux signer Bambote. Ben, avenue Panthère. Donc, vous allez avenue Panthère. Donc, tu outil et l'avenue Oelandi et Combo. Tout le monde qui peut être là, tout le monde avenue Panthère, Talasco, avenue Matotamboli, tout le monde kaka, bisika moko, va commis, le bosso est important. Donc avenue Panthère et avenue Panthère. Donc c'est ça. Et on a pancarte avenue Panthère et en haut et tout zongi et avenue. Direction tout qui déjà pour le cas et merci Nabino tout botala biso merci Nabino tout bolanda biso partout vos amis partout vous êtes et on est ensemble et avec vous et toujours la Sabino Lema commune de Lema Bana Lema bosse manifesté toujours la Sabino commune de Lema et quartier Salongo donc toujours la Sabino commune de Lema quartier Salongo. Voilà, petit côté avenue Panthère, à Tokoti, avenue Okapi. Voilà, à Tokoti, avenue Okapi, donc avenue Okapi Yango. Merci Nabino Tubolanda biso, Olingo Sunga biso, Olingo Ede biso, Osepeli na biso, Osepeli na ngai, Benga biso, Olingo financière, Olingo financé et émission na biso. Olingo sponsorisé émission na biso benga biso nous sommes là et tokoyambayo tokosola ozape na posa ya papa sano na yeyo et benga kaka numéro yo okozwa papa sano sokoza na posa na ngai et merci beaucoup et merci na bino tout bozo tala bozo landa biso o tokotia venu au Capi. Voilà, c'est internaute toujours à l'avenue au Capi, donc quartier Salongo et commune de Lemba. Donc commune de Lemba, voilà, commune de Lemba, avenue au Capi. Voilà, nous avons une avenue au Capi. Merci Nabino Baibota Labiso. Partout besoin dans 26 provinces de la République démocratique du Congo, besoin la province ya Bandundu, besoin la province ya Okatanga, besoin la province ya Lubumbashi, besoin la province ya Gemena, besoin la province ya Olomami, besoin la province ya Congo central, besoin tous les 26 provinces. Bozaba Congolais, Bozali, la République démocratique du Congo, dans le territoire nyonso et topesibino mbote ya mingi pa nyonso bozwami bozolanda émission topesimbote na ba luba nyonso bazotala biso et ba luba nyonso quelque chose ba luba ya wapi nyonso abengami muluba topesi ba mbote pourquoi pas na ba shwaidi nyonso topesi ba mbote ba shwaidi jambo eno na baluba balobaka wetu bimpi wetu apa bimpi voilà donc na ba Congo kia mbote keno kia mbote na bangala mbote na bino voilà toujours koba toujours merci Nabino tout bozo talabiso merci et monsieur Spalobi otangi ekolo na biso basuku bayanzi batetela bozo belé bayanzi batetela basuku boza telme belé donc voilà tout ce qui a venu au Capi à tout ça liboso ya complexe scolaire Anouarit
Donc voilà, et complexe scolaire Anouarit, yango toza awa et complexe scolaire Anouarit, toza liboso ya école Anouarit, complexe scolaire Anouarit na avenue Okapi et tout ce qui est avenue Okapi. Voilà, merci chers internautes. Donc voilà, à Tozungi et complexe scolaire Anouarit, avenue Okapi, tout ce qui est avenue Okapi, Nesiko Tomati et Tozo Koba. Et tu continues la direction pour te gérer bien sous avenue Oyo et Landi. Merci partout vous êtes, Bozo Talabiso. Merci Nabinotu, Bozo Landabiso. Et merci Nabinotu, Bozo Talabiso. Et n'annonce na yo muto Talabiso. On a flat hotel no boy. Et banité, aux ana kisasa. Otongaka hotel na yo, to tongaka parcelle na yo. Wana posa au mona lupangu na yo. Contacter biso wana posa flat hotel na yo tokoma kolobela ngo ya tolobela flat hotel na yo et comme sponsor na biso à travers flat hotel na yo et banda ko yamba et matisa recette to selango publicité et na bana poto tout ba li bana mboka ndep na ba moment ya ba juillet et bana poto tout ba joya ba vacances na pesi mbote na bana poto tout ba joya ba vacances awa na République démocratique du Congo et na mboka ba ancêtre na bango o bazoya ko passer ba bon moment na bango ya ba vacances awa et na pesi bino ba mbote et na pesi bino ba mbote et ba mbote et belé trop olingi balobela hôtel na yo balobela concession na yo balobela ferme na yo benga biso wana produit no moko salaka olingi produit wana yebana benga biso voilà la clinique Nova la clinique Nova et la clinique Nova donc cabine courant clinique Nova donc voilà et tout ce qu'on va donc Olivier partout aux alliés to pesi yo bambote et benga biso et benga biso to solola ozana flat hotel na yo to soluka ba flat hotel to c'est la promotion olanda biso za molande monene ya émission oyo les artères de Kinshasa découverte et benga biso toko kende bisika flat na yo ezali commune yo ezali okomona ekozwa plaire ekozwa succès à travers notre émission ozana produit ozana concession na yo on solingi au sepeli eleka et comme publicité awa et na émission na biso les artères de Kinshasa et biso to yamba yo to ko solola olingi ba filmer lupangu na yo wana lupangu na mongo boy olingi ba kende ba filmer lupangu na yo chantier na yo tongaka oyeba évolution ya misala na yo benga biso benga biso opesi biso adresse toko solola toko koma wana toko lakisa yo pe yango et on est ensemble parce que c'est ça notre travail et ya ko lakisa et voilà merci Tozokoba merci Tozokoba toujours continuer toujours et on est toujours ensemble et merci et nabino batutu bo talabiso bo la nabiso et partout boza to labino tellement trop et voilà tokomi na suka ya venu to habiter est pancarte ezali tout le monde a venu Safricas ok ils allaient venir Safricas ok donc et tout tu collègue Sabino a venu Safricas et voilà ils ont venu Safricas et tu continues et bien sous donc tout qui a venu Safricas donc voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, et voilà. Et oui. Voilà. Oui, on a banni gazelle, on a gazelle, voilà, merci. Voilà, tout le monde a souka ya venu et Safricas et Tozongi, Potokota Awa, et même Abisso.
et ce qui comme biso ti wapi. Voilà, toujours tambola, toujours kota kaka baveni tout ya salongo pona kolakisa bino bana ya salongo. Donc toujours kota kaka baveni pour nyonso ezwami na quartier ya salongo. Donc voilà, on est ensemble. Voilà, toujours continuer et toujours kota baveni nyonso. Voilà. Voilà. Ah, tu vois comment on a venu Mankoué. Donc Mankoué. Voilà. On a venu Mankoué. Voilà. Mankoué. Voilà. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Nabino Bolanda Bicho. Et toujours continuer, toujours. Et awa, na lemba salongo. Et awa, Tomoni avenue Mankoué. Donc, avenue Mankoué. Donc, avenue Mankoué. Et commune de Banda, et commune de Lemba, pardon. Et commune de Lemba, quartier Salongo. Donc voilà. Tout combien et tout ce qui t'a. Voilà. Mankoué. Donc Mankoué. Donc a fini Mankoué. Voilà. En tout zone, tout ce qui a venu Mankoué et tout ce qui a venu Mankoué. Tout a venu Mankoué et toujours Koba et toujours continuer et toujours Wapi et toujours voilà vraiment à la pété c'est que école nous et voilà pour tenir l'école nous va mener mais comme on a moi bah comité donc voilà. Comme on a exacté, et tout ce que j'allais école nous. Le retour à la parole, vous êtes s'il te plaît, retour. On passe ça, non? Chut. Oya, moi, je ne pas monter à Ben. C'est quoi ta direction? Tu as vu Maya? Hey. Pourquoi tu as vu? Tu as vu la icône? Ah, tu as vu? Ah, non, oui. Ah, je vois. Ah, il y a moins de choses comme ça. Pourquoi tu
Là, on simple. Oui, on n'y a pas simple. On fait sa face. Tu vois, on a volonté de ça. Autant on dit que je sais avant on faut dire la parole. Des annonces, Merci Nabino tout boto la biso. Merci Nabino tout oyo bozola na biso partout boza. Merci Nabino noso pour le Nabino tellement trop. Merci, joyeux anniversaire. Nabatu nyonso o bolanda biso. Ya yo mutu nyonso utala émission o botama lelo. To pesi joyeux anniversaire. Le joyeux anniversaire na yo mutu utala biso botama lelo. Vraiment joyeux anniversaire na yo. Ipa nyonso joami, ozala maman, ozala papa, ozala fille ou garçon, moi na bébé elenge et nyonso oyo ozotala biso et to pesi bino joyeux anniversaire à vous et naba fidèle nyonso oyo batala biso joyeux anniversaire à vous et to pesi bino mbote et tout le monde est venu Kalela voilà tout ça bon tu peux venir Kalela voilà venir Kalela et voilà merci cher internaute tozokoba et tozoluka va venir ya kokota et voilà au monde tout tambola tambola raboye tozoluka va venir kokota voilà et toziboye tozidwati na biso et tozokoba merci nabino tout botala biso merci na bana ya lemba salongo et topesi bino bambote bana lemba salongo topesi bino bambote bino tout bozala ki wana depuis ebandeli émission oyo obandei kolanda biso depuis et début ya émission oyo ti ndenge tokoma na kosite boye et topesi yo bambote merci lolongo 8 ans ya kolanda biso omoni quartier na yo omoni avenue na yo omoni lupango na yo omoni lupango na bino pe et topesi bino pe merci et ya biso pe merci tozo mériter ezaka katika la biso commentaire commenter na moni pa na biso na mona lemba et na moni pa na biso na mona venir na biso tika la biso commentaire aimer et benga biso et numéro na biso zali wana et na bosenga nyonso okozana nango besoin et nous sommes là et pour na ko la kisa bino et voilà et toujours continuer toujours tambola toujours et tout le monde est venu et Kalela kaka yango donc venu Kalela yango yebo OK donc venu Kalela toi on a venu Kalela man a venu Kalela partout vous allez et toujours koba et toujours kende toujours et
eloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikoto sanzambe kala biso batu asumueleki tozongela kakaza. Chers internautes, on est ensemble et toujours continue. Tout ça toujours avenue Kalela, avenue Kalela yango. Merci beaucoup Nabino Tubota Labiso, merci beaucoup Nabino Tubola Ndabiso et mission Nabiso, to comme Nabiso ko cité Malembe Malembe, émission Nabiso, to comme Nabiso ko cité Malembe Malembe et toujours kende et voilà toujours bongo avenue Kalela oyo to lakisi bino avenue Kalela et Bisopé toujours kende ko cité toujours l'avenue Kalela. Voilà, merci beaucoup. lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobakolaka motema ye yesu yakana yo vrema oluka lipangoli Merci Tozokoba et Tozokoba. Ça c'est quelle avenue? Ishacha. Dichacha. Ishacha. Dichacha. Ishacha. Ishacha. Ok. Ça Ishacha, là Lushacha. Ok. Voilà donc tout ça entre Ishacha et Lushacha. Donc au moment où avenue Kalela, to côté avenue Kalela, au to côté avenue Ishacha, Ishacha et bien si soit avenue Lushacha. Donc voilà. Donc Kalela, Kalela et Ishacha, Ishacha, à tout ça na Lushacha. Donc merci et merci chers internautes. Voilà, merci Tozokoba et Tozokoba toujours awa dans le quartier Salongo, à tout comme avenue Lushacha. Donc merci. Voilà. Avenue Lushacha. Bana Lushacha, au mon avenue Lushacha, au mon avenue Ishacha, au mon avenue Kalela. Si quelqu'un a un commentaire et à tout ça, bon avenue Lushacha. Merci Nabinutu Bozo Talabiso, merci Nabinutu Bozo Landabiso, Bana avenue Lushacha, quartier Salongo et commune de Lemba et Topesibino Bambote Belé. Merci beaucoup partout où vous êtes. Bozolanda biso lingo benga biso numéro na biso zaliwana ozana posalanga numéro na biso ezaliwana on a besoin de senga ya chaîne et rendre au service pardon numéro na biso ezali wana et benga biso contacter biso et tokosolola bosenga na nyonso ozana ngo à travers vous et biso pe tokoyanola yo comme il faut tokosolola lokola bana ya mboka. Voilà à toi la venue Lushacha avec Lushacha et Mimibiso voilà et Mimibiso et toujours continuer toujours awana Lemba Salongo. Merci Nabino Tubota Labiso, merci l'équipe technique non so auto tambulango à tous les bossu à cabine à courant et donc tout petit avenue Lushacha tout vite avenue Lushacha c'est qui yango et continuer c'est pour éviter pour découvrir ensemble donc bana quartier Salongo au moni panabino au moni lupango nabino au moni et parcelle familiale nabino et salabiso sim et voilà voilà et ah ouais ils ont bouillé bakati ok voilà merci et toujours continuer
et toujours continuer. Voilà, donc le monde est tout en là. Tout en là en débrouillé et tout en là dans la direction. Les retours à la parole, nous êtes tous demandeurs. S'il te plaît, retournons à la parole. Bolanda biso en Afrique, bolanda biso en Europe, en Asie, aux États-Unis, et tu peux s'iminer bambote et partout aux alliés, tu peux s'iminer bambote ya mingi. Voilà tout ce qui est nabiso molo depuis to bandaki, tu zo continuer toujours, tu zo tambola to koti ba venir belé, to koti ba direction belé, bana lemba o bana biso et lemba na bino yango quartier salongo na bino yango bolanda biso vraiment attentivement et bolanda botala ba venir a to kuti matanga et matanga ya Kachakwa. Voilà, Kachakwa Wakataya. Voilà. Donc le petit matin à papa na biso awa aussi outil de biso et voilà et toujours continuer toujours koba et bolanda biso depuis tobandaki depuis arrêt et libaya et tito koti ba venu to zongiti na arrêt et libaya et to matili susu ba venu tout au kota yo zawana pona kolanda biso. Merci beaucoup. Quant à moi, je te dis merci Nzambe abatela yo et azala na yo abomba famille na yo pe libota na yo. Merci pe na yo ozimo kano ya kobenga biso, ozimo kano ya ko soutenir biso, ozimo kano ya ko aider biso. Merci na yo Nzambe pe apambola azonisa ya mingi lipai oyo elongwe. Merci awa toujours continuer toye bongo toye ko bwakama awa et na veni oyo tomoni rotia monene awa et voilà toye ko bwakama awa na veni oyo toye ko bwakama awa na veni ya monene na route na biso ya monene et voilà et merci beaucoup toye nde ko bwakama awa et voilà et maman bonjour père on venu Bukalu Boussoalou. Voilà. Nous allons venir Boussoalou. Voilà. Merci. Et on est venu Boussoalou. Voilà. Et bon, on est venu Boussoalou. Et dans le quartier Salongo, on est venu Boussoalou. On est venu Boussoalou. Et on est bien venu au Koliawa, au Botamiawa, aux natifs à venir Boussoalou. Et tout ce bambote et me partager au moni panabino na venir Boussoalou, au moni pa bande konabino, au moni kota tata nabino, kota maman nabino, au moni pa ba camarade na panabino moko
awa na quartier Salongo avenue Boussoalou et vraiment Salabiso Sim bana Boussoalou nyonso avenue Boussoalou topesi bino bambote avenue Boussoalou ezali tellement monene parmi baveni ya monene awa na quartier Salongo avenue Boussoalou et toujours continuer toujours et toujours koba et awa avenue Boussoalou aimer partager commenter au monier par na bino aimer quartier nga monene oyo oui keza monene ouais ma prince ok voilà avenue Boussoalou yango yo donc toujours continuer. Merci bana Lemba, merci bana quartier Salongo et toujours pesa bino kaka toujours musala o to prometa bino musala o to laka bino et toujours koba kaka toujours pesa bino kaka toujours et on est toujours ensemble et toujours koba kaka et merci bino tout bota la biso merci la bino tout bola la biso on est ensemble et na pesa bino bambote belé et na pesa bino vraiment bambote ebele il y a trop. Merci et toujours continuer. Merci Nabino tout beau la biso. Merci Nabino tout oyo bozo landa biso. Merci Nabino baibo sepela ka pena ngai présentateur émission oyo la pesimino bambote vraiment ya mingi et de ma part nzambe a pambola bino. Merci Nabino bat bolinga ka chaîne oyo parce que chaîne oyo nde yango et faire découvrir kabino et quartier, commune, Kinshasa, Congo, Mobimba. Et donc, voilà, donc, merci, tu peux s'y moter, tout la biso. Et bon, moi, tout ça, toujours, dans le quartier Salongo, commune de Lemba, Banda, Tobanda, qui est Tambola. Tu côté, tu bimiawa. Tu côté, tu bimiawa. Tu côté, tu bimiawa. Et toujours, Koba, Kaka, toujours, awa, na Lemba, Salongo. Au côté Bimi, donc toujours Koba et toujours Koba vraiment dans Lemba, quartier Salomon, donc toujours travailler toujours awa et comme Sabiso awa et na Macadam awa et voilà awa sikoyo et toujours ni boto toke. On a vu ça transport. OK. Voilà. Merci. C'est lié. Non, qu'est-ce que c'est lié? On est dans cette. Maman. Bonjour. Oh bien là. Et toujours continuer, toujours Koba, et toujours Tuna. Ah ouais, je vais venir système à Tuna. Ce que j'ai lu au monde, parce que dans Lemba Salongo, constant à Sali, Batubaza vraiment dirité à Kotika Kaba Combo, comme un combo est venu, monsieur le Moulumbakachi. Ah ouais, Kaka Foko Tuna. Donc, tu es venu Moulumbakachi, donc, avenue Moulumbakachi. Bana veni Moulumbakachi nyonso topesi bino bambote ebele totombeli bino bambote. Voilà, merci beaucoup, merci na bino batu bozolanda biso et je vous informe déjà que et na ko bino ko annoncer bino que émission na biso et komi ko koma nango et na suka émission na biso to bandi ko kende ko chité molo malé toujours koma déjà na suka. Un grand merci na bino batu nyonso landa kibiso et bino batu nyonso botala kibiso awa toza bongo na veni Moulumbakachi. Donc Moulumbakachi et toza bongo na veni Moulumbakachi et pa wapi tozo continuer na veni Moulumbakachi et tozo continuer tozo koba
avenue Mulumba Kati, mais en même temps tozokoma na biso déjà na suka. Merci na bino batu nyonso botala kibiso, merci na bino batu nyonso bolanda kibiso, boza partout au botala ki émission oyo topesi bino, merci à trop et nous sommes fiers avec vous parce que binone ba kolo mission oyo, binone ba kolo chaîne oyo et tant botalaka bopesaka biso ba vie ya malonga et botikelaka biso ba commentaire ya malamu ya félicitations ya encouragement et topesaka bino pe merci beaucoup et balobi et nous congolais et tant tozana na bomoi tosala bino musala ya makasi boye et tozotambola neti tomoni moi ebimi et tozotambola mpona kolakisa bino toujours Kinshasa na bino et surtout bana ya commune ya Lemba quartier Salongo et on est là et toujours et ensemble et avec vous mbote na bino batu nyonso oyo bolanda kibiso botala kibiso et on est ensemble avec vous. Merci Nabino tout au Bolanda Kibiso, merci Nabino tout au Botala Kibiso et émission Nabino ya Mukolo ya Lelo ya commune ya Lemba quartier Salongo et Suki Awa to Suki Nabiso to commune Nabiso na Suka à avenue Mulumba Kati. Donc nous allons venir Mulumba Kati, ban avenue Mulumba Kati, au moni pas na bino, au moni le temps ma famille na bino, au moni pas na yo, hein, au moni pas ba belle famille na yo, au moni place au choléra, quartier au choléra, nako choléra, venir au choléra, salabiso si et que salabiso tellement bien ma kasi, bana Salongo, bana quartier Salongo et bana commune de Lemba et bana Lemba to pesimino ba mbote bana Lemba nyonso bozali banda ya mboka to pesimino ba mbote vraiment to bana Lemba nyonso bozali banda mboka to pesimino ba mbote ebele pa tozomona misala zo salama construction awane lupango ezali ke moi ya lupango moko mais ba teki yango ba budget yango na ba partie donc communication minna monae azotonga et puis azo matisa donc chantier les aléas ya makasi na venu Mulumba Kati. Donc merci Nabino Batutu Botala Kibiso, merci beaucoup Nabino Batutu Bolanda Kibiso et Tolola Binoato. Un grand merci et na papa Philimbungu depuis France Moulandi Mounene, il y a émission les acteurs de Kinshasa au Azalaki et Longo Nabiso P Azalaki wana Pona Kolanda Biso et papa et Feli et Avenue Biangala. Avenue Biangala Biangala yango to bando luka. Voilà. Merci beaucoup chers internautes et to comme la mission na suka émission na biso awa tozana avenue Mulumba Kati et bimisi biso et ko boaka biso na avenue Biangala. Donc avenue Biangala yango yo route Biangala bino tu boyebi yango bana quartier Lemba et bana commune ya Lemba quartier Salongo avenue Biangala yango yo. Merci Nabino Batunyo Sobotala Kibiso. Merci Nabino Batutu Bolanda Kibiso partout. Vous êtes dans le monde, Pesibino, merci. Merci Naba Fidèle, la Bisso Nyonso. Oh, vous allez qui on a depuis le début émission la Bisso qu'on a côté la Bisso, na émission la Bisso à commune à Lemba, quartier Salongo. Merci l'équipe technique de Tambola Ginabino et merci Nangai Moko Liboso caméra Nabino, Papa Sano Bakara de Akuba au présentateur. Nagala qui qu'on a représenté Bino Michel Lelo. Tokutani na numéro Zali Koya, Soki Nzambe Azongite. Bye 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 bye. Si nini station salon et Matibo est intendance. Ouais, on a continué le nom. Les retours à la parole nous est tous demandés.